Bienvenue, fidèles téléspectateurs de EHP Média. J'espère que vous êtes très nombreux à nous suivre. Vraiment, aujourd'hui, la gloire soit rendue à notre Créateur Jésus-Christ qui a voulu qu'on soit aujourd'hui parmi le vivant. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, votre aimable servante Manela ici a la joie de recevoir sur ce plateau aujourd'hui l'artiste Mapi Poyeyo. Yeah. Rastafari. Yeah. My name Atlas the Force. Yeah. Ethiopia, Rastafari, my people come. Everybody love my people come. Kinshasa, my people come. Everybody love. Donc l'artiste est déjà là, je m'approche déjà vers l'artiste. Pour te mettre à ma solango quoi. En plein travail, dans le garage, à Zobongissa. Donc, comprenons que papa, excusez-moi. On est là avec l'artiste Mapipo. Donc, à qui je dis déjà bon week-end. Ah bon? Ouais, je voulais que dès que tu es venu ici, tu as fait un truc là, c'est pas bon. Lui encore est artiste. Mon ami vient un peu. Lui, c'est un Sénégalais. Hein? Ah bon? Il est artiste. Bientôt là, moi, je vais les produire. Ouais. Lui est artiste. This is my people. Asila the Fools. Yes, I want Babylon a B.I.G. Yeah. He's my brother. Yeah. He's artiste. Yeah. Ok, artiste congolais. Yeah. Right. Non, lui il fait de reggae musique, reggaeton. Moi je fais de reggae dansant, roots raga. Ma téléspectateur et HEP Média, parce que vraiment on a ça va yoka. Ma pipo disparition Nazali t'es pour mon en ma pipo biso so to looki pour vraiment ma déclaration et qui ma pipo kenda wapi ma pipo musique et si là inspiration et si là musique et si là ma pipo musique et si là gâté ba ebi msu on a préparé te na bokele ba ko na bokele ke bango loko mungu boye imene bien tango no balandi nyonsa ya HPP ba ko so te ma pipo na munwe bino boye bika ba munu me imene zali imene ya mono songa lemba bakufanga vigo hey babilo gwezali yes Rastafari yeah. Oui, tout le monde ma pipo awa na kata bandeko to ebite ma pipo za na ronini ba rasta man ou bien congolais ou comment. Ngalelo na ko bongisa moto ne okutana ba artiste pe awa kaka. Vous comprenez? Yenda za bongo ateka kane café tuba. Café ozaka makasi fort. Sona bayango esalaka nga bien directement alobina nga artiste kasi koyo. Artiste ayemba ka. Je voulais un peu que tu fais un petit morceau. Déjà écoute un peu. English, yeah, no problem. He speaks English. Me too, I translate. I can translate because me, I'm his brother for my people. Together, we're gonna do featuring. You can sing. Me, I go. Fidèle, ça comprenez que l'ambiance de l'émission, c'est toujours comme ça. Là où il y a des artistes, c'est toujours chaud. Donc on est là. Toujours yo kasko yo featuring na kati awa. My people come. Yeah, God bless, one love, you know. Yeah. I greet in all my God creation. Yes, as far as we are all African. Yes, I need love in my heart for the Africa. I believe in God. Yes, you know, this country, Kinshasa. Yes. I love Kinshasa. Rastafari. Kinshasa is my heart. I'm not a Congolese, but African. I believe Congolese, Africa is all one. Love Africa, one love. You say you have to sing some song for Africa so the people can listen Congo. Yes, man. Yeah, man. I give a cappella, good a cappella. I don't mind because it's my job. I'm a musician. Sing directly. Sing directly. No Don't speak anymore. One. Zabless in Africa, wonder love in Africa. So much people are die, so much people are cry in Kinshasa. I don't know why.
I don't know why. Some people wanna no need a frontier in my country. People wanna live, people wanna go, people wanna see the children cry. I don't know why for the people I cry. All these people I die, people I cry, people I die, people I cry. I don't know why in Africa. All these Merci. On est là avec l'artiste Mapipo. Donc on bien s'abonner. Il faut s'engager dans AHP Média na Katia Weekend. Donc on est là avec l'artiste Mapipo. Otozo beta vraiment Makati. Mapipo avec tout ce temps là. To éviter Mapipo parce que comme la position ni nous en studio, on préparé album ou même single. Nebisaka okezi ba producteur bazalaka tina mbokuyu ukomprendre ba makambo nde tosalela kango iza ba makambo mu tosalela kango ba producteur bazati tubetaka ba musique na ba mboka oyo na ba propre frère na biso yango bomonaka monaka biso fo ba producteur fo ba ya ukomprendre ça veut dire que ti ngana bimisa ka ba single na to beta bor moko bolingo kala mingi tezobima. Vous comprenez? À part ça, on a Bormo sous remix. À part ça, on a featuring. Na Rastafari Aikoko. Coco Rasta. Yepe na moni kaka na sepeli na ye mazo ebisanga pesa biloko. Yo. Wala mutu na ngalo. Ngasi ko na. Calme. Hello, mam dele ma prio yo. Ay, oh mon dele ma trai wo. Donc, this one is donc Moutunanga, il y a un Macintosh, la salier donc Macintosh Spirit Moutou donc. To travailler avant donc world music. We work together. Donc, mi assez. Amolingono ba ke bo travailler na tant que les artistes dans la travail, on a tous les artistes. Bilo connaître nini bo travailler na ngona Clinton. Ba idée anglais, ba idée world music. Yeah, to travailler dans world music. Là la robeta net a capella mo. Naturally, you are my love, baby. I give you the love. Ragga dance all in African style. Listen to the vibe. Ragga dance all in African style. Listen to the vibe. I from Kinshasa. Ragga dance all in African style. Ragga dance all in Parafara. Yeah man, my people. Yes, with Coco Rasta featuring Blessing. Mona kanga liboma ba maboma bazali bolbaka oka liboma ba maboma bazali Coco. Wait, I'm gonna put I put the thing. I'm gonna change. Interprète na mikolo ye en animation. Blessing. Donc Blessing. Working together donc to tell African people that my men, my people. Donc we're working to free African music with different vibrations. Yes, man. Coco, c'est tout expliqué bon. Quoi international? Yebisa bango boy na lobi boya. He say something. He say like this. Bato tu ba rolanda biso sikoyo. Everybody who following us. We are in Kinshasa here. We're playing Root Raga Reggae Music International. We're looking for people to support us. Here in Kinshasa, my people and Coco Rasta. Yes, man. Our music in Congo, they don't consume that. They don't have a producer. The people, they get our music free. And the radio and the YouTube. Because they put our music on YouTube. They have to pay us to bring some money for the artists, to support the artists. Small. Yeah. Yes. Yes, man. On est là toujours dans l'ambiance. Donc nulle part ailleurs sur na AHP Médiaté. Toza toujours na artiste ma pipo awa. O tozo beta moi li solo mingi ma pipo. Balandinyo so bazolanda biso nko ye ba vraiment parce que to monique musique comment dirais-je genre ba musique oya makasi wana simbi génération. Net ba décalé ma pipo vraiment assez basé que mingi na genre ne pas autour le barui. Assez basé que assez basé que mingi vraiment yo moko mi mba ko to vraiment ya Brazzaville wa. Uti koto wana na timbela ka bango mabe uzano Brazzaville wa ok, pas de souci. On continue. On est toujours. Ma pipo vraiment mingi ba ligne nini ma pipo alandaka. Tie ngai omoni ba ligne ngana landaka.
ngana yoka ka vema reggaeton ngana yoka ka baraga na yoka ka vema ba isila na yoka ka vema ba jamaïcain vous comprenez ba crépaton ba fushi butu bantu vous comprenez ozoka ba biloko yo ba tona ndengeni Anthony B ozoba futu vous comprenez o mona mutu yo faut la ga pembeni na ngai vous comprenez MacDog London City ngana zi mutu oyo vous comprenez masala ngana MacDog ayebi makambo yo yalo baka bangle makazi ba yana nga Soudafi ngana zi ya yo photo de salaka naye chaque émission ndoleka faut la rosa important mabe vous comprenez ouais mais ma pipo parmi ba animateur to yebi ke musique ozo sala ozo landa pe moi trace ba animateur po eza show parmi ba animateur ya makasi ya mboka na biso to yebi baza tellement ebele nani vraiment oh ma pipo a santaka soki ayoki e révoltaka ma pipo etindaka ma pipo suna ba inspiration makasi Dieu zona yoki monseigneur Dangoué et puis ça a sous inspiration makazi vous comprenez et puis ça a inspiration makazi pourquoi monseigneur Dangoué tandis que bazé belé Dieu au moni monseigneur Dangoué makambo asala na animation na Congo eza na animateur moko tasala ngo banda makambo animation ute banda animateur moko tasala ngo uko monseigneur Dangoué tingo kulibende millionnaire vous comprenez il y a ça mystique vous comprenez pour yoka biloko akobeta mikolo en plus mikolo nazaka ka pembe na monseigneur Dangoué mikolo ça la biso na eloko na eto yoka ba to sentir que ma pipo ngana za mwana monseigneur Dangoué o monyango jedaminwe toke yes c'est là c'est des fous vous les loko monseigneur Dangoué obala te hein merci beaucoup. Vous comprenez, vous sentez déjà que des gars, nganaza mwana Maclintosh. Ouais, nganaza mwana Bill Clinton. À part Maclintosh, so totali na ba nini mususu batikali. Relation nini mapipo azana ngo na ba animateur. Clinton animateur na mona kana kini azate. Vous comprenez? Animateur azate. Na ndenge nini? Lobeso azawana. Ebele mapipo. Ba Dubai bazawana. Vous comprenez? Soko ye kota ba animateur moko na mona kazate. Ponga na minicho na zona même animation afrobeat. Vous comprenez? Na bima na okesa mutute. Vous comprenez? Na bete ba kupaya kumpaya oyokate. Munwa mama munwa ya muma monambwa mafula ya gumbundwe weza ba de miton s'il te plaît keba weza magamba musique vous comprenez ça ba biloko makati j'étais oh ma pipo vous comprenez tala batunde batundi toka te mission s'il te plaît ane ko bongisa moto ma pipo to sana nawa olobi na biso loko moko olobi ke yo ondima ka ba animateur te bon lelo ma pipo bimana ndenge na so animateur te OK ma pipo bimana ndenge na ye moko ba lelo soki ba président ya orchestre mususu net ba JBMP na ba Kofi Olomide ba faire ba Félix ba bengi ma pipo lelo ma pipo lelo aya na kati ya groupe na bango ma pipo okekoke na groupe konzinanga Patience Ngoma vous comprenez Pascal Digoma akolandanga na minute ya temisi jeep akotaka ma pipo wana meilleur fan nanga mokonzi yango na zaka teti oya komeka na mikili awa na bapoto awa na bakinya awa bakoka te mokonzi akobimisa ngai suka jete basutie za makasi ma pipo question nango répondre te na lobby animateur te bon so ba bengi opeko contribuer na kati ya groupe moko na kati ba film ça va so na lobby siko na minute oyo na obeta na vie nanga Bill Clinton miko naza pembeni na ye vous comprenez à part ye naza pembeni na jivie na nga Jésus de Niance vous comprenez parce que kuna kuteza ko kese na ngai nga mokonde na kenda kasusu wana palin na ko kende lelo animateur la boka na nga zati vie na nga Jésus de Niance akotika merci mon nazawana merci mon nazawana brasa ma elote ma pipo merci on a kina bo mikolo muto yezo kumisa dango pesa e brasa nan kiti na pesa e brasa umoni ba makambango outino brazo so ba mama musique akini yebi mama musique na uta brasa te na zawa ma pipo okima ngate to za awa te merci ba pesa e brasa vraiment na Clinton yemo kwa ndima mwana na malgré longola ngo apesa ngo na tala ku ya moi so za munoko otondisa ba de bele ponga na discuter nayo to discuter te balance ndia EHP Media ne ba vraiment besoin éclaircissement et c'est ngala niveau ne tuna ba fani baza
Niveau nani? Oh Zoloba. Nani tanga kombo? Tanga kombo. Lisumu na sokutu na Bible to tangela ngo kombo. Tanga kombo nani? Ndeta zala kota papier. Pona monangwe. Yambiri. Tokai. Sokola matangwe. Sokola matangwe. Hein? Waza babilo kwa makasi. Hey. Osekia. Franchement, nul parfait ça ma pipo pas ça biloko boye. Donc l'artiste est là, on est là vraiment avec l'artiste malgré ça ma tata mais to zaga na ma pipo awa. Oza ba niveau na bangotie, vous comprenez ngana leka ba niveau wana, vous comprenez où comment ma pipo. Comment respect peut faire ça dans la question quand même. Vous comprenez? On a changé de niveau. Vous comprenez? On a comme international. Vous avez une tracité. Vous avez un brazati. Vous avez un canal satellite. Au monde a ité. On a bêti ba fitting na parti sa makasi. Na bêti na ba flavo. Vous comprenez? Hein? Na bêti na ba timaya. Okolokoma. Jova okolokoma. Okolokoma. Na beti bandule ya makasi. Vous comprenez? Na to beta stade na buki yango. Oh ma people, au buki stade. Stade nini? Toi na stade belé na Congo. Vélodrome. Yo zo kano katisi makambo ezaka na Kenya na moni rebaka bien. Stade nini? Yebisa ngai. Oya mako. Oyo. Mais ukotambuza pe micros. Utambuzi micros. Ma people nzungwa ma famille. Kombo tambuza ta micros. Natuna no yopona. Tina pona nde. Na kokona mutu musapingana te yo na tsaka musapingana. Na kola kisate pona n'importe mutazawa. Tout n'est question. Ah ngana pusani. Ndeko mobali toyoki mapipa le babuka stade Martyr na concert nini? Kana na aneni. Na 2014 autobuka stade. Stade Martyr. Abeta mabe makasi wana. Yo zalaka. Oui, na là présent. On baga te pour ma pipa za liboso ya ni ya cameraman na biso. Toza biso nyonso ba yebika mabuka stade. Kanga te. Kama pipo yemo. Yeyo ma pipo yeyo sans featuring sans nini yemoko. Nandimi fidèle téléspectateur de EHP Média, je n'ai pas de choix. Parce que comme Babiloko a 2 contre 1, donc je suis obligé à accepter. Vous comprenez? Café c'est Miami, nana ebité. Café, nous sommes toqués barumbu chikwenta, tokoti barumbu. J'étais Mikolo ce qu'on a longé café ne barumbu chikwenta. Ma belle c'est quoi ba yanke, ya ba noko, ya vitesse. Souhait à ma pipo na musique congolaise eza nini nino ma pipo mon na vraiment ils ont marché te na ba artiste congolais na biso. Na ba artiste congolais na biso musique est marché vraiment bien te parce que comment côté eza na kati pour ba artiste bazana mboka oyo ba artiste bazali soto tchena mikolo yo atotuni ba coopéra ba oleka ba to la makambo yo ba couper décaler na no biso to betaka. Et bêta na makase msuko le kanon ba générique ya ba leader ba téléphone tout mso tuni ba ya ba nzembo ba ya ezali momona nzembo te kamité vous comprenez ba to ba zongo fele ba consommer ngo ofele vous comprenez ole la rwane kotaka mais ba sponsor on peut tang boroya OK beta ndule ba pesope fola vous comprenez ndeni no zwa kama muninga na obobeta ndule ndeni no zwa kama ba danser bando futa bango ba bando golia et ça la faux malamuke tangu makambo efongwami ofongwami ba moka na bayaya pour la musique am lelo ezo senga su likemba te ki OK place moko bosali 5 ans pour bimante okokota lelo briller au suivi vous comprenez musique lelo ça la ba vitesse koleka même ba Android ba Windows 10 vous comprenez tout monde on a ba États-Unis mwana moka mukia botamika lelo musa biko ningisa musa pika kapamba vous comprenez star ce qu'on a Congo muta opanza vozo ganga mona oganga na orchestre sali msu 10 ans 20 ans vous comprenez msu ba kufi ne bakanda kutunde na abone bakanda masala nga seleka kufia vous comprenez abone bakanda makambo ma musique yo. Fidèles téléspectateurs, comprenez qu'on est là avec l'artiste Ma Pipo. Donc comme il vraiment cochiteux vers la fin. Nini Loa Théo masalanga yi o loa masalanga soutena ngai. Vous comprenez son moto na otambo na ya musique eza. Vous comprenez on l'axati. Nga yebi yango na l'axati. Wa vi. Yango na eza réparation. Na yebi yango. O kitukutu la ngai. Vous comprenez?
Oh moto na ngai. Oh lola pesi ngai. O comprendre wapango. Na zalango. Lukango. Ezabi. Lukango. Nake moto na ngai. Oh. Oh. Eza kampana muke. Wala ba lola pesi ngai mikolo yo. Moto ma musique. Ah il fallait ça. Nake nango ma people. Petit moza. Petit moza akabong selanga moto wana. O comprendre. Oh. Ya tu la question ce soir. Na kwa ina ngoma bela ngo kufa na moto. Oh, Jongo. Na ko de marango ti. Yo de marango ibespe. Na kwa ina ngoma be. Na ko de marango ti fuba de marango kaka. Ma pipo to bono likola moto lobi ke montango eye o yango penza montango eye ba meka ngo na koya kina ngo mabe comprendre lwa za musique apesi nga moto pa bomanga onini na bambani nango o comprendre na koyi nango mais besprit na ya ko kanga ite oyebi ndeko mema te po yo moko so loba awa ko mema ngote na beta tour na bo mema te tala ndenge na soki likola moto ozomona ngoti lwa la besprit na yo wano ye pozonga azonga ekipi nini azonga wapi alors Léopard yo ela ba moto no zonga Léopard ko kanga ite bora ngo pa ngona ko mokumba ngo ya misiki suka Suka na sengo ka tala ka cameraman na biso nakei Abidjan na ikuta ba CD na émission ba oteka kango ngamona lobi émission kuna sala ngo kutu na beta ba makolo mais ba oteka ngo obule ba makambango o comprendre ba makambo ofesila tala cameraman na biso parce que EHP za site moko ya munene la na YouTube ya Boss Edo Amani o azape producteur tali cameraman si yango yo EHP Edo Amani production aza producteur na kati ya Londres batebele donc yango na bitala ka caméra on s'appelle na Boss Edo Amani on s'appelle na bana mboto bana poto nyonso o balandaka vraiment EHP Media ngana moni fo public ndesengela ngai makambo yo na miso boss vous comprendre ngai te bafani na ngai balobu bazawa ata mibale misatu basengela nga pa boss puis vous comprendre à part boss dans le monde entier tout balingi ba soutenir ma people mais limeo na nga na pesa ngo na niazi na ba oyo bazebeli na ngai babenga ngai limero na ngai ezali 089 740 90 15 bloqué blum mama kumbinding ding 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 mama kumbinding ding 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 mama ginding mama ginding toka 32 wazelo kona binoa ya ba Brazzaville sikola yibi yango siko na kini we minde na boka ngo zwa de tete sana minde na boka 32 baluka bakoma minana badimina badimina baoyo baluka munene biloko komela na yango baka bakoma korekete bazonga na tai na bango 32 toke 32 tai mindele balela tai mindele bagraka facile à garer facile à emporter, facile à manipuler. Toka 32 Munene pema toi sigre et que matabango Nzambe y'a des motos wapier ma people numéro peut-être nous sommes rejoints bien ten Nzambe to pesa ngo penda bien 00243 89 la suite 81 65 82 017. Ça veut dire Batutu, ça a besoin de ma pipo, soutien, ma amboutou, parce que nous avons bêta ce que bormo ya 3 minutes. Bormo sous ya
il y a 4 minutes na bord moko boye lisusu il faut ezala 3 minutes 25 ça veut dire qu'ils a Google na CD yango sikoyo. Dans single il y a 3 chansons. 3 chansons, ça veut dire que va fan nangai va recevoir. Ouais. Je pense que ma people a lancé appel naie, na ba producteur, na ba manager, ba tout sur la bonne volonté. O bo sepela la musique ya ma people, ou be o bo sepeli nango artiste makasi donc bino mozo mona, aza vraiment artiste complet. Sur place azo sala ba démonstration ya bande moné abuka baksada akwa isa stade de martyr boyoki. Donc muto ko soutenir ye o regretter mbongo na ote. Donc soko zupe na ma people, sentier ba ke mbongo na e multiplier fois. Donc fois ba fois. Donc artiste ma people, quelques remerciements, dédicaces. Tika boye. Mama, c'est quoi juste? Démonstration Ali Baba Bini. On faut comprendre. Wow. Yes, I. Non. Wow. Non, ma people nesengi maloba. Tirae. Yeah, weza ba esprit parce que ba esprit musique est tambolak. Et ça ba biloko moko boye ko tambole su mutu moko boye mu pepe pa biki. Pour ça mamba musique. Yende za bongo usutukape mona na pourquoi ko moloba. Pour ça ba esprit ekitaka biso to betaka musique ba ja Rastafari. Merci beaucoup. Wasafai, Silasi. Maboko Magati. Fidèle téléspectateurs, comprenez qu'on était avec l'artiste Mapipo, l'artiste est complet. Oya Bekta Rabanzembo, et belé. Na bande émission na eza différent, na ba émission belé to sala parce que Adam Mouto show, Adam Mouto batu. Donc public place to sala que c'est il fallait émission les kaboye. Donc je n'ai rien à dire, je pense que Bilili et Lobi Nyonso. Salut la bino Nyonso vraiment de partout au Bozolanda et HP Média. Na cadre vraiment car il y a week-end de soutenir bino ba bon week-end partout vous êtes. Maman Isate mon à Londres, je te salue. Maman Brigitte Envema depuis Allemagne, je te salue. Yemoko boss de boss Edo Amani. Bon week-end à toi papa. Bon week-end à vous tous qui nous suivent de partout où vous êtes. Moi votre aimable servante la Manela ici. Autrement dit la Benjamin de la presse congolaise. Je vous salue, je vous love ya grave. Babozaka bozala kaka. Ekibumba. Eh ko capacité papa so na bima be apona yo. Ba bisou na yo, bye bye.